Kinshasa bopeto zali affaire ya mutu nyonso esengeli weba ki commandant ya bataillon anti-terror ya Légion nationale d'intervention le colonel Henri Koukou Ndati o babenga rabongo les Rangers asali saki belement na ye salongo kobanda pont Matete kino quartier 1 tozali bongo na boulevard Lumumba. Image et commentaire. Ah oui, la salubrité est une affaire de tous baloba na lopoto ndenge pe ezali kosalama lobi eleki. Commandant bataillon anti-terror, il y a Légion nationale d'intervention, l'ENI en sigle, base Kingabwa Poilou, les colonels Henri Koutundati, les policiers du peuple, les Rangers, Abimisaki, Beléman, Naye, Nabalabala, et Sikawapi, Bazalaki, Kosala, Salongo, Kobanda, Pomatete, Nzela, Nzela, Kinoko Kende, quartier 1, tout au long, il y a boulevard Lumumba, bazalaki kolongola basalite pe ko déboucher bakanivo elekelaki population makasi batondisa makine sengo na ndenge ya kosakana te lokola pe ezalaki message oyo azalaki kopase na population pour servir d'exemple lobi ezali koya le policier du peuple les Rangers les colonels Henri Kukundati azalaki na bango na pointe tina suka ya salongo esika wapi akomunikaki boye Boyende ezalaka boyende esengeli esalamaka. Félicitations à les policiers du peuple, les Rangers, les colonels Henri Kukundati, Moussala Kitoko, avec un pacte paix, idéologie. Yokani. Félicitations